Bonjour, bonjour. Je me présente au nom de Daniel. Naza awa na mboka ya Angola. Video bozali komona tozo yango en Espagne. Ngonga bo bauti kolakisa bino ezali ngonga oyo Église catholique babetaka mpona kolakisa ke événement oyo bozali komona esalemi en Espagne. Eloko bozali komona nana ezali neti ibunde neti nini mais biso tovango kotala bien ezali pena motu diable. Ye moko aye awa na mokili en personne pona komeka biso kotala monde atemina makolo na maboko ye wana azomata amati likolo ya croix oyo batiaka likolo amati likolo nango yango wana botala evenema ezali kosa ezali kolekama botala bino moko botala eloko ezali koleka awa bien aimé na mokili eza ya kobeba botatango atelemi eloko croix wana ikwei ekolakisa makambo ebele kwa wana Église catholique elekisi makambo ebele pene elekisi makambo ebele oyo batiaka likolo wana kwa ezali kote Yesu babakaka Yesu na ekulusu kwa wana elekisi makambo ebele oyo ye aye komeka kokwesa ngo azobandela yango bomona bien no bana bona bomona bien eloko elekelekami wana botala botala awa awa botala telemi botala Ai, não, vamos. Botala. Hoje é muito bem. Tanga teli miloko ane kwei. Bien aimé, mokilize ya kobeba. Diable aeko amekaki biso na bafaso nyonso akoki biso te siko aye moko en personne aye en Espagne aeko meka biso moko en personne. Bien aimé, totelema na baprière. Mokili oyo ezali na kobeba na maladie oyo ya coronavirus esusu kobebisa lisusu bien mpona koloba ke mokili mpona koloba kolakisa ke mokili na biso ekomi na suka Yesu ye moko alobaki na apocalypte bokomona maladi bakrise ekokota baeglize ekokangama mpe yango wana mokolo ya suka yango wana